la maison, mais on a monté ça à la maison. Mais non, à tout moment pas, ils sont faits pour permettre de faire un Nigérie. Éviter ça car tout le monde est aware tout le monde on a été fan de baby. Comment va payer, comment va payer, comment va journaliste, ça me suit. Il y a $3 000 à payer. Ça va $3 000. On t'a commis payer. On est problème. Il faut dire la foi qui va qui va bien. On va permettre à aussi que ça les attaquants de la presse, tous à la toujours quand on a connu na yo. To boy minimum va payer. Amen. To boy minimum va les idées. Amen. Que les ton pote la ton fanda, ton solo là. On va réconcilier. C'est ton fanda biso va réconcilier sur précis maté. Boy minimum va rechamisa. Boy minimum va payer na zone. Oh là là. Na mosu na oyo bala. Na mampata. O tu ebike mapata. Afindi mais on a pour regretter. Ça va découvrir. À la photo à Karine Mokonde à poster. Pas la maison, mais on a monté ça à la maison. Mais non, à tout moment pas, ils sont faits pour permettre de faire un Nigérie. On est problème. On est problème la foi qui va qui va bien. On va permettre aussi que ça allez, c'est la grande sololi na ba posa na kande. Na sololi na ba poto na moni pe ba robe déclaration na ba onde ba déclaration. OK les ton pote la ton vanda to solo na. On va réconcilier. C'est ton vanda biso on va réconcilier sur précis maté. C'est le roi piwana. Pakolo bela mamba wera, akalo bela mamba wera. On tam ça veut dire biso ba olo to simba to vanda na to tanga ba classe. Mais biso to ko sa ba mama défenseur a wera. Biso yo ko sa ni ayo pe na wera ndé. Ah ne pas défenseur à niveau. Moi problème ça ni na ba tu par rapport au yo ba sala nickel. Faut comprendre. On va déclarer. On dit non. On sent que ça va tout si. Comment ça sonne? Éviter sonner, éviter ce qui wera et mon. Santara pas la sentiment na éviter monter dans la Santara. Il va sentir. Mais on dit pas défenseur tête. Malgré ton lobela on parce que nous sommes à biso tête au bana maison na bomwana. Biso toza ba to robet ya masola wera. Son. Au bono. Allez c'est bon là ba tout. Non, ba tout ça. Ça passe. Salut monde entier, bonjour, bonsoir, ça dépend Héros Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse Mobali Ali Tutu Yambumanazolo. Merci beaucoup nenga bopesa nga toujours confiance na ba obofinga nga bopesa nga makasi pena parce que na bisa rabino garçon Ali Tutu otika olobate Tim Kolo TV ko bongo na radio. Merci beaucoup na ba abonné nyonso ya Congo Check TV. Merci nenga bozo continuer ko partager ba vidéo, ko s'abonner et puis ko aimer et puis merci na bato bozo commenter surtout bozo finga nga na se pela bino makasi. Et à moso na moni ko finga na bino sala nga bien na comprendre ke botala nga. Merci beaucoup à notre boss Sibu Mutombo leader à Pembe Muluma wa Polondo wa Mankanda na pesio bambote belé sans oublier sponsor officiel ya chaîne Oyo Ben Bouyamba motema ya mama Anne Marie Mbouyi mokonzi ya Lubutin. Donc bambote belé merci na Kaimbe Libuli ya Diama, merci na Brigitte Savané motema ya Savané de pitch Brigitte Savané. Et merci beaucoup na cadre auto à chaque fois boutique création Blandine bio et si kao ser na biso Belgique teka ka babiloko tia babiloko ya mikili yo mona poto yaki on a bosana ki t-shirt on a bosana ki ketch on a bosana ki basket mo on a bosana ki chemise mo boy ko mitungisa na yote na bandal wana ka en face à commune ko mona boutique création Blandine bio et za wana ko kutana na Fiston Hervé Bassele Fiston Bassende Hervé Bassele baninga mibale donc on a pesi yo bambote belé et merci beaucoup na Julia Paola sponsor siko ya Jerry Kobetox o alobi ba journaliste à ménopause bo boka sou Julia et puis na maman mukolo wana ya ménopause chronique ko boka le susu Julia te nenga na bisa bino ka lelo toza chaud vraiment chaud nenga to to la bino ba analyse lelo analyse lelo ezali Mbutu na maison mère
toyebi na kotisi mbutu oyo demoni ne koti na maison mère à la veille ya album ya Weranson formidable oyo abwakeli masa na biso animateur amunene abwaki ba créer danger et sopaka yo abwaki ba créer danger ba Diego abwaki ba taxi jaune mais lelo odile manzaka c'est comme si na Sankara de Kuta wewa koyoka nezati. Est-ce que c'est vrai? Ba fani ya Weranson lobby makasi na émission de konabiso moko Marie-Laure Mwaka que j'ai salé en passant depuis Canada. Ba fani ya Wera ba lobaki makasi tozolo ba vérité nango lelo. Nani asali mbutu kota na maison mère? Mutu asali mbutu kota na maison mère Jerry Cobeteur sabanga raté na kotika koloba mukolo TV ko bonga na radio Karine Mabole. Karine Mabole lelo kotisi mutu na maison mère. Et si kato akotaka toujours mabe kotaka. Sankara de Kuta a posté photo ya Karine Mabole na page Facebook na ye. Bafa na Wera ba moni yango ba tomboki. Weranson azo sa l'émission ba charge ya Karine Mokonzi pembeni Ken Mpiana mtazala lingwele na internet pembeni. Mais tala niveau 12 ba beteli Ken Mpiana posé Wera question ba charge ba baxi question likola question. Wera a répondre à Ken, tu a répondre à ba charge. Il paraît-il que Sankara muto yaki na ba charge wana yem ta memaki bango. Ba fani très fâché bana wana ba kopusa la pembeni na Wera te Karine Mabola finga Wera a insulté Mampata comment bopusi pembeni na. Siko les attaquants de la presse maramto sepela nango yango. Tokene na transition. Voilà, merci beaucoup. Naza déjà na bana baswa kitoko avantage ya les attaquants de la presse ba lesbiennes bazate ba PDP ba ozalate. Soka mutakomi PD na bengani na les attaquants de la presse. Mutakomi lesbiennes to bengani. Allez, nazo bana malmo Karine Kibilu, bonjour. Ah oui, bonjour papa nga Cobeteur stala yemoro leader. Et so to beta ma solo avec leader. Photo zonga koto Karine Kibilu les attaquants de la presse sur makasi yo. Isenga mo passe makasi tango lobi ke orasila. Orasila te. Te to ya wana. Eh, na ki mo pa show. Na mi sezal et voilà. Karine Kibilu, voilà général Etumba Blandine Bendo. En tout cas, merci ngada encore moyaya no bango. Ce que les amis bali misato ba côté sama pe internet ils ont la carte na bango en tout cas c'est merci beaucoup émission. La personne en botte na mona maman ngai Fortina vrai chéri moto bata fisto la cible maman sociale moi sur la misamba ne foufoute. Oh, la misara fisto la cible. La misamba no foufou. La misara fisto la cible c'est moult tu peux ça répéter 100 mètres répéter pour yebna se comportera femme congolaise quoi. Il y a pas comme les autres quoi. La paix si belle homme et belle femme mais Jerry Jenga à Londres. Au monanga. La paix au monako. Magaya ya mona ngati. La paix si moi ngai Christian Vimu Swamba Congolo. La paix si mandoi Blandine Bassele bio Mosambinga Mosambichi. Enfin dans la Belgique on a mon pe Hervé Bassele en tout cas pour la mission de Suki wan. Ah, voilà, to les canons. Lelo mutu na maison mère. Odile Manzara Koto très fâché pour na Sankara. Lelo ba charge pemeni ya Weranson, ba fan ba siliki. Karine Kibilu étant que les attaquants de la presse ozo condamné ba fano bazolo baki il fallait pas wera pour sabana wana pembeni na ye. Tous à contre ma fan wana. Tala papa na gérer mon idéologie va changer en côté maison mère etikara maison mère voilà on rassure la linga buzo banonte toto lo bake to ça ba les attaquer il faut tout les marambo eza vous comprenez Weranson eta ke papa parce que to benge papa ba biso to benge papa parce que to bena wera banda muke ba biso ba beta biso banda kulingo to zonga ba 23h pour la zamba wana ba buzo bate ba aja ba 12 ans biso to ke la o benge bino ba 12 ans na ni cela 12 ans beto beto po petit tana mo ba yembe émission abi ando ya la zamba na 12 ans on a déjà massé chauffeur à la coste on a pas na voiture à la coste on a les vouloir la coste of na salon to ya pas maison mais non kala ngane masola wera kala na sa mo na marambo te maison mais eza orchestre ba ko sakana ngote Karine Mokonzi
finga wera. Voilà. Et naza pour na saler promotion parce que na na ngote. Te to lo ba ko ça pas banque te. Toi pas banque. Wera mutu munena mboka oyo wera pas soki zaki ke marababa élection za rendenga solo mais on a parlement. On sait buzoba te. Wera comment se fait-il wera ko permettre buzoba wana non que non pas sans karaté parce que so na beta na ba sans karana musika. Donc yo ngala ba tout monde ba vandi pembe ni ba poser ba question tandis que Ken Pianaza pour y. Mais azu Babi Ken Pianaza il faut bonde la wera singe pardon babi so peut to pese punition et que ba les attaquants to pese punition za mi kilikuna to singe akosa ba kosa buzoba na te comment se fait-il sous sankaro ebi makambo ma patanda maman na yo et aza maman na yo ozo tout mo boy même plateau na wera son opposé ba poser wera ba question mais batu pas confirmer que 141 les attaques est-ce que ça c'est vrai les attaquants et ayena na charge na lui qui va film sous ba complexé na ba garçon sous ba complexé yo no lalo la muki na olingo bimande na yo oyaka mutu mo ba chao moni biso to télémela makambo parce qu'ils a buzoba moni tout ça il faut to télémela makambo biso za les attaquants au papa Gérard Seleta qui est président la biso parce que biso les attaquants et non que ma charge à gérer ma charge à gérer les attaquants de la presse de poto le babo solo il y a sentiment on est ba sentiment comment penda vient na biso sankara net ngala bien que vient na sankara ozo penda ba tout mo boy o identifier bango te o kota mabe na maison merde biso photo fêter non mamba album no se bimi formidable ça te mutu na za muta kofi na muta jibe te biso zo bala maison mère on comprend no se pena wira na ndenge wana we rotikala ko sila te mais on est buso bato ebite wala zo ko Emilie vie voilà na moni Karine za na kanda makasi bendo général etumba na ebiki olobela rapé ve na yo Weranson télé réalité bato ba leli Blandine bendo abini générique à Weranson ka wapi côté ba Weranson na coin ya Toison d'Or na ce que image wana bato dégâts merci beaucoup et puis bato ba tala commentaire il y a vidéo ça qui par rapport à Didi Stone et puis na ba vidéo ça la tala ndenge bato bazo komelo babi félicitations ma chérie kende muta bangi saote mais lelo siko ya Noël ba charge pemene ya Noël la singi non merci la singi merci na ba o balinginga na ba o balinga petit en tout cas na lingi bino malimbi bo o ba o linga te bo CP na bino na ngai ba komesa na kaka po tozo ba ka vérité tozo finga mutute tozo ba rien que la vérité donc c'est comme abeza li to bombisa po eza musique ya mboka na biso donc eza ko ba sili John biso za ba ko ba sinji ker ba Michael Jackson ba wera ba Kofi ba Jibe ba Mobutu na biso ba Fali Pupa ba faire rigola 42 baonde to sana bango to linga bolamu na bango pona yangiama kande Karina lobby en tout cas na ko ki passe makasi yangiama pour Ken Piana abundelio babi abundeli makasi Ken Piana en tout cas abundelio tant Karine mo konta finga kiyo to abandé ko finga yo afingi yo mo côté ake plus loin na moi suna yo bala na mampata o to ebike mampata afingi mais on a regretté ça quand de kuta azo photo à Karine mo compte a poster on éviter on a ba fan de ba lobby éviter sakara akoy mungunu ya wera to ndenge nini wana ngati ba fan de ba lobby oui ba fan ba lobby ngo ba lobby comment muto ayokana na boss na yote yoke poster photo na ye po yo tolobi olemba avion pour na Weranson olemba avion na ndenga famille na ote oso ndenga famille en tout cas bali kembe ndenge rezal pour na ndenge ya maison mère ndenga Weranson dans l'émission avion atayo moko muto afingi leader na yo asuki na leader na ote afingiti na mapata suko soki ba charge ngo ya nini so ba pété bo yamba bango ba poser yangiama ba question na sens nini yangiama ba yepe malembe pété soki Ken Piana poser question bango ba yepe ba su question ba bakisi ni la question pour yangiama azo répondre sur ba question azo répondre sur Ken Piana ba question azo répondre sur ba question Ken Piana on go répondre o ya bango pour na nini donc c'est que si bon ba betela ki Sankara 12 oui donc c'est que bon valeur que les Sankara wana ngati ba fan de ba lobby izangate ngati biso ça analyse voilà par rapport mon ba fan ba lobby ngema en tout cas nzeto ebikisa on tango ya mbula kokata on tango ya moité kokata na tango ya moité ngema tala bitumba o Ken Piana bundela kiyo
sala bitumba o Gloire Olangi parce que lelo ba Gloire na pe na ba biso ba géri to yo sala bitumba Gloire la bungela ki yo ba ken piana mais la ko kama lisu sangara de kuta oh nanyo yo fio nanyo mais les ketchu akendo ko yamba Sankara. Voilà, il y a une question dans tout nabino, ba fan ba lobby, il fallait pas d'abord émission les ketchu sala kina na Sankara. Bah c'est pas là non parce que à faire partir na équipe nationale oyo mabolé à sala. C'est ça. Est-ce que ça kara écoute au groupe le kabane mission pendant les ketchu. On l'équipe pas poser ba question pour la nini. Mundela la razo ba teta azora mutu ratire rétroviseur. Azaki zobate ya zo conduire ma ota sima. Tala rétroviseur ko tala sima ma mbeleka to bossa to bito boite. Ba yema ko nzembo ko limbisa mutu eza ko bossa la likambute. Tala makambulika chonda ko sala. Yo ke le kana émission ya leketu. Ya we rason ngiama to saka analyse ka de ba fan ba lobby. Mais au maire benga ngoza eza ba parlementaire ça va parlementaire ça lokola ba fan na yo on doit parlementaire. De bon ba lobanga ta soki mutu musicien au ça teste. Ata yemba soki ndenge ni soki musicien to yemba ba dozo koye ba piquer ba crise toujours autour na kaka ba député public non que c'est ba député te OK c'est ça ça ngate c'est bino autour du ba on a soyé so ba habité au resoité so ba bizwa ozui qu'est-ce que public on a té ba député on ba bengi l'émission ba sepelité ngebe ba sepelité ndelo ko sali kien piana ba sepé na ngote yangiama OK to moni habité ba ko di kasa na munoko to nini formidable et ça très bien mais ve aussi Karine Kokoti c'est et puis ba charge on ba yambi wera ba na bandeli tangu mami na bango a posté ki photo ya wera te po bandaki na ko poster photo ya wera ko bina banzembu ya comment on appelle ya formidable bango ba charge bandai ko boya babi formidable na za nini et c'est l'autre côté. Mais les lobatou, ba fan ba déclaré. Et puis ba fan automoni sortie mondiale, il y a formidable. Tomoni Château Rouge, ba champagne, et Panzani. Donc ba fan on a ba déclaré na minute. Nous sommes ici, to tenir Sankara rigueur makasité. Sankara d'écoute en andimake parce que les lots aujourd'hui ba biso to ça ba télé réalité. Premier Congolais ça la télé réalité makasi bêta. To foutu ba bon on a ba cinéma. C'est Sankara d'écoute ça na Claude Makelele, Zidane. Joueur moko ya Brésil boye na bosani comme on a Goya. Donc à ça la maman la télé réalité le bisa Zidane Lingala. Mais pourquoi lelo maramozo sama tous on a na likambo yo oyo banda ko luba ya wera sila ya wera za ko kotala na misute ba fan ba lobi yango si lelo wera so ko rappelle kotala na misute dernièrement notre yamba ya na notre yamba maison mère mobimba campus ba beta hipo parce que la zamba ils a partout pas sans ça ba répétition voilà apona na répétition communale oui voilà bon yemo bien partout so répéter bien on la zamba apona tala wera boizaki moi problème astant lo ba ke asilate là c'est que wera mais ba lobi asili par rapport à foot si ba charge ba no non asilate mais to éviter ma musique gérie na biso so peut totali na kati biso to biyo elekate mais tandis que biso to mona boeli banda to ko sepela buzo baté so que ça que moi na wana parce que na rotanga comme on est belete moi na suka asengi réconciliation na Weranson faut biso public to yeba ba tu ba fani musu ba bi to ça pour na pasi pour musique comme on a quand toi na pas si veut mon pas décevoir biso ouais rappelle soit décevoir biso li so ouais en gros décevoir té parce que moni Congo on c'est sa maison mère Congo surtout bita ma musique et sa maison mère tous ça des parties primo biso nous a besoin de ba cofiette to na biso so ba jibeni ba ouais ensemble na 4 des 4 mini ya yemweni biso to tika biso bele kate ouais ra aussi là aucun jamais vient na jiklonjili un master na titan ouais ra jamais akoki aussi là moni bakari mokonza ba fi moko boye ezaka ke ngani aza bona otanga comme ne belete poani parce que motanga finga za pour hier non ma copie to soane bien mais tant na mona kaka afinga ma pata tant ndo sa babuzo bane parce que mona mtaza ndenge na yako bimela na to za ben gratité mais lorsque kana tala afinga mo sa wera pe afinga lo bata kombo na bayae na WhatsApp na bloquer
bongo neza na complexité na fimo bote na bima na ndako ngabo na no finga luka best pona bima nga longa pena ndako na classe na yepe na panga da fulinga voilà internet il weza église qui est commission singa bote tandis que la wumeli pe en musique oyo il faut na bandasa la quand on les attaque il faut to attaquer quand on a bête te fimo bo bête amoni kiremo bo on a ça là les défenseurs na ndeni biso les attaquer amoni na minute yo chika ba le to lobela voilà nga munda sima mutu te pona bima na komba mutu te de na za bo ejeri oyebi to tika ngadia yo to si micro oye na référence na référence ti lelo biso biso ba référence na vraiment pono ya ta mon pono ba ene oyemba mona te biso uta ba biso yema solo tu ba théâtre et simbika tema to loba bien to si micro voilà biso ba mema biso makasi voilà merci beaucoup on va ba mango na loba yango fasi ti yo muluba cher bendo ba bi to na passe ya Antoine vient na biso ko fait l'omide a aussi biso passi à réconcilier à se réconcilier na mabole mais Yahweh les sous à décevoir mais pas de façon condamné pena Yahweh rati mazo condamné babi wewa mutu nanga bandal sakara dekuta nda pusi ba charge wana ngana okende sous pona Kofi na émission mono yebisa ki yo mukolo ebi nyasala na mwana mukie oh oui mukolo ebi nyasala na mukie mukolo ebi nyasala na mwana mukie Kofi amuto mayele makasi voilà aza muto mayele ebi nyasala na mwana mukie résultat de mon ami Koloya ils a passé ils a passé ils a biso no bangote ba fan na ye ba fan ya ngiama te mutu ba lo bango wewa alokelo ko salema ngote ko salema te ta ba fan ba leli babi pourquoi ya ngiama sali boye pona sali kien pia na boye pona nini et puis les appels à kien pia te babi na odile mandaka pas ba ndeka ba fan ba lobby bazoka na wewa te ndeka ba fan ba lobby bisote biso ça analyse ba fan ba lobby ke odile moi c'est comme si mes attentes on a 140 habité par rapport il y a ba char mais odile atala ke mi asake miso ba bi sankaraza frère na ye mais oya sali ba fan nde ba sepeli na ngote c'est ça to ba kani ngom ba fan po oko beta musique on so be ndenge so ba fan hôtel so ba fan bazata to ko tikolo musique wana ela nde ba fan population na yo o ba lingaka yo ba sepelité na loko yo sali siko to pesa nanu Fabrigas a boyaka na promotion azana raison Fabrigas a boyaka promotion ma bola sali la e azali na raison pour ani parce que le bio landa na 4 nyonso to ko banya des vidéos e bi bango moko mais biso nde makambo to les attaquer to le babwe parce que na ko dimne volume te fona ke ka likolo et na répondre sur muke na question lobi ke opposer muninga na ngai les attaquer munene o bino boye makambo e ke mabe makasi obi ke we Kofi Olomide a andima ki a se réconcilier na mabole ko mais ça boye bi Kofi te ya yo bi Kofi te yo bi Kofi ya siko no so ba ko nini ebo mama na sima oh mama sima to ebite to ebi lobby so produire ye te so ra produire ye eza ko best ne zo sala na ofinga ne ebi mele kolodi na sala kala mwana okie ça na fingi ba mise kuta kitaba ngo ebi ke mise mo zakem Pauline orchestre mo bazui to ebi histoire wana to bomba te les attaques to bombe lokote ya to loba ba mo pa ote bio ebi histoire mo pa ya so bato bazaka moni ba fi wana ezaka ninga finga bato ko fa ya fio o rabena fio a mena oh c'est une chose ngako so ye mais c'est comme si batapoto pe balobi c'est comme si moi na mai pe na poto zanga ki matière c'est quelque temps on est ko kana lisusu te ta s'accrocher na Kofi akomi ko s'accrocher na wera mekaki na fali mais la musie non vient na stratège makasi fali pe bolinga buso bana te fali makila ou ya Kofi Olomide ana makila talaka histoire ina Fabrigas vient na maestro limbisa tango na bete analyse ka carrière to sa marambo tango ya kiabiske petit yo finga la télé tango Fabrigas ya ko singi pardon la télévision yo sa na Kofi yo sa na muto la vie eloko oyo ba mise ba sala lelo eza déception quand même na batu lokola o babundela bango lelo ba Gloire Langi ba Jerry Kobetox ba Ken Piana
bamanike o babundela bango ba Blandine Bendo ba Karine Kibilu lelo bakoyoka quand même pasi attends Blandine Bendo alobi ki etoko sango sima ezaka bandenge mokoti to to ba wera apesi tamba to ibikati te mais biso to linga polele parce que biso to mais so ba fan ba sepeni na ngote ba sepeni na ngote to ba sona fan na wera ba biso to vena plateau chez ko ça no sembla biso ba fan na wera muta ko te to biso ta la confie ba nani bo mais ba fan na wera on va pas fan na wera to no ba ka si la TV na biso pena ya son jamais si on a il se bobo ça no ya wera yo le rose fa na wera Karine Kibilu o banda maison mère Calavier na 12 ans faut rappeler na 12 ans il y a la maison mère liso na bien mombi on tant l'émission on comprendre to na kata mutuka la coste to epena nga na ki ma classe on a la première série na ki ma classe na ma wera no beta maso ba archive za pour le so ba photo na ba wera ya kala maison mère kala wana ba bil ba yebisa wera ya wera son nga une na monete que petite sœur na yo moi na mabele na lo bage bano baba na ma maison mère vie mon nga pona nga yo limbisa Karine te ma pas tete que maman jamais boy ba mbana limbisa et puis qu'on pousse na pembe na été te pembe na ba charge ah ko pousse pembe na ba charge na ba g ba fimo ba no ba déléquent eza voiture neti nga na voiture na nga boy mutu mo ayemba liko na nga yo na lobela yo me ndeni nga mona na muno makasi bo so ko makamte so ba biso les attaques to boy mabe biso peut-être donc so mutu asu ba to ba lobela ke se ka aza to kita faiblesse neti nga za boy ngono yo fingi ngomo na munoko makasi bo na munoko wa pas avec na impoli à respect atanga jamais ko misa mamo ya ba illettré to mona to ba TV o ba chaîne ba msu eloko bimisi RTG eboli misanga tamzo so RTG atanga finga mambo wa bon so alongo RTG poani pa makambo butu 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 prototype no belela na butu olimbis ake ba butu boy utalo binani wa batangi o intel abi uyebisa eko siko eloko esanga pe pasi na koti souté pardon limbisanga mwana oyo bimisa tendresse est-ce que tendresse penda limbisanga ma te wana za dossier muso te dossier muso na eswanga c'est tout nos questions lelo ningo yo sabo yo na internet est-ce que okoka soni ya kozana ba charge ya mutu monde neti ba charge on so ba so la limite c'est que petite sœur na wana lobalo pe na tayo mo so nga za ba charge no bozangi munoko 100% tozangi munoko et na charge no donc on sa ba charge ya mutu te na ko ba charge ya mutu te nga munoko intérêt nanga et nga munoko intérêt na boko la bébé nga gérer siko ma même to mo na Blandine ba charge ba zo finga makasi puis mkolo ba finga mingi Blandine osako to ebite mabone mto otinda bango ba finga Blandine osako ba zo finga Gloire olangi makasi est-ce que pona obimaka na internet faut batinda bino bo finga ka batu te za batinda ofinga te do so ilikamba ko lobeza lo lobi en tout cas ko finga nde ezama be makasi en tout cas ezama be makasi bando roboti ko finga muto atinda bino bo finga ebi conséquence ko finga ta lo mo sa bolimbisi bolimbisa osala batu ba promotion pour azono abimisi bolimbisi mo en mode vie asoro ba promotion après aller approcher yo na on sait nga bando na biso botiko finga ce n'est pas bien tout ça la kam sala mais to finga te so di kamba ko lobeza li vérité o lobby vérité ça ko finga te et puis elo mona ba charge yango ozo finga mutu azaka na poto biso na mino to kana kitane to en pleine émission mais mutu ko Blandine osako ana makambo na ye fi ya poto aye awana na vandi na inter et comment on appelle na boulevard na Memling yo na ngai na Kinshasa to mataka ba moto influence ba nyovie belé influence ba poudre belé ba ketcha bien ozo finga mutazaka na poto ozo finga Gloire Olangi let na chronique na biso prouver le soni tant yo son lota oza peme na wera ningo bosa une interview wana Gloire asiko aza petite ya Weranson Gloire Olangi asala émission ba leader nyonso quelque part bino bando boye na posa ya génération soif génération kozwa mbongo na ya western génération ba vidéo ya mibali ya mitakala génération bozo envier bandeko oyo boko kuta na internet du respect quand même moi maloba suka
protocole liloba suka ngeza na sali na ngayo promotion te lobeli kama mawera ba biso to zoko ko bena masasi ebeta maroya ba série ota la Costa Longwe maison même so to petit pa la zamba to kende ponga na mo ali vulu ya mabele mama kota campus to koma na yoloba no ba mso mabanga nga mukie nesa bana mukie ona comme ce que ba 14 ata ba série la Costa Longwe to ya pena ba yoloba to ndeli biso to loba ka boy nga tangi kombo nzamba mo na likolo na tangi kombo no na wera ni tete wera te na tanga na communauté parce que nga na bima na communauté Karin Kibilo aza teti o ta pena fit teti o pena o lukinga mo na elo makamo na lobe na nga kombo no ndenge ya mabeti na bika ke na loba na wera boyo so ba mo nyoso banga o banga o fa metele bongo boy banga te poto mso ko loba ke Karin na lobi kombo na ngai pona ko beta li solo te pona so base na ko loba ngote na check na ba beta masoko na beta ko na bika nga na loba na wera ye kutu na bike vie na ngai bolimbisi musu eza na sens te ya na on a tinate ye fois les kababiso ba fana yo fois singa biso ba pardon a équipe na émission moko ba poto bi ba lo ba poto musu poto za botambola poto musu ndako ba poto ba fana na bandako poto bi mali ba ba ta donc ndenge mabalo za kana Karina za kana za na tanga na ota ba kana bandako bango wana même susu ba beta makombo wana na bandako wera boto boy na biso voilà tobonga mabanga hotelema tobonga mabanga hotelema ka solution voilà tobonga mabanga hotelema moi liloba suka poya par rapport à ba fan de batomboka qui général etumba yo pe bato bayo kakayo tobi ke ya Noël a rotalo pe na vidéo nazolo ba pour par rapport à ba fan de balobaki en tout cas ngia melo sali wana en tout cas papa bongisa yango na ndenge ke na appétit na yo na ndenge ke bato musu ba ko diembe nande ka ande ba fani balobi wana vie bongisa ken pia na mutu na yo ndongo kidisa ke sala bien te en tout cas boluka na luka petit benga petit bosolo te ya Noël mtasali ba kidisa mo teza babi ba soit disant tozo confirmer ote soit disant mais ba yambaki président Werason c'est ça président Werason ay attend soki soit disant soki sakaya ki na bango wana mais président Werason ay makambu nyonso ayebi voilà tout élément ah pena na oluka to simba micro to micro za ta hotelema to telema la nini yakawa to telema poto sa prière à souka désormais les attaquants to sala prière à souka Blandine na bani na Karine moi 2-3 personnes. OK, merci Bambo Tezangate Magui Gagigiston la donna ma maman chérie elle vient nga Blaise Bobo papa nanga Jiklonji les prêtres vient nga hérité minimbo mi fa prêtre la star yo famille Kibilu Mobimba Bambo Tebele nana champagne Angola Nancy Bilili la star na bino yo merci papa nanga chérie numéro de contact bato ba numéro na bébé ba nango Karine Kibilu la star numéro 0 plus ya Willy Moucheni fongola ba petit Willy Moucheni il vient na biso ka 80 donc les gars na match bola pour mon biso les attaquants de la presse biso ba moyo mais jamais sapito donc les gars ma sokolanga jamais jamais sapité ba fi ba commencer jamais sapito ba 40 jamais sapita ba kota bimisa e ma finoni bo biso bongo de biso pas je to monena ba système ba sima wana to biso ba jamais sapité Karine Kibi numéro de sa caso 89 54 17 15 ans. Les attaquants de Maca. Voilà, tu as prière à Souka, tu as mal déjà. Là, tu as la raille, la petite, la boutique Blondie, c'est les bio à Nina Zawadi. La pessi, mon maman, toujours le baron, on a eu valeur, mon maman, on a eu bandomi, bagenda pour tout, pour ça, bandomi, on a eu même les nanga. Toujours à peu près la famille. La tarato la maman faute na vrai chéri. Moi ta fiston la cible na Suisse na Genève, là me bali c'est moi. OK ba. Na pesi belle homme belle femme, même beauté mon bébé moi Christian vi Congolo muswamba mando i blondine ba sele. Voilà, contact. Moi ça mbiji Hervé ba sele yango na contact na ngada plus 243 9 95 46 64 84 plus 243 9 95 46 64 84 numéro dans WhatsApp sur le Facebook Ben de Blondine, c'est ça quoi. Voilà, to simani boy, na ngina lo baboy. O moni ne to pesi ba numéro. Oya lingi to finga to ko sala nini? To ko finga na. To pesi po obenga to ko finga. Oya lingi to sola bien, to ko sola. So ko na ba jema tout la sema ko likolo. Voilà, merci beaucoup de Bolandaki Biso, na Congo Check TV, merci beaucoup à notre boss Sibumuto Molider à Pembe, merci beaucoup na ma petite sœur chérie Darling Love, Clarisse Plasma, Ben Bouyamba, motema ya maman Anne-Marie Mbouyi, mokonzi ya Louboutin, na pesi mbote na Brigitte Savané, na pesi mbote na Kai Kai Liboula Diama, et puis Hervé Bassele.
tala kaka yo prière na biso suka yango yo nzambe na bolingo to sali émission oyo tika te les attaquants de la presse tous ala toujours kana makolo na yo to boy minimo ba PD amen to boy minimo ba lesbienne amen to boy minimo ko chamisa to benga na ko no minimo ya ba PD na zo répéter oh là là tokoma ba PD loko ba journaliste mususu mo journaliste $3,000 ça $3,000 muta komi PD komi lesbienne muta komi lesbienne au nom de Jésus oh nzambe bomba les attaquants de la presse na makila na yo Kongo teke TV yasi bumutombo bana nyoso ya Kongo bote na beno beno luta na émission